chaîne de la diaspora congolaise. Voilà, bandeko tozali awa nandeko Gibao moko oyo ya ba candidat na kokitana papa na biso Etienne Tshisekedi ndeko Gimbote. Mbote ndeko. Libandeli ya congrès omoni yango ndengeni. Libandeli ya congrès eza bien, to sepeli mingi po ezali exercice munene o tozo sala après disparition ya président Tshisekedi to tenir congrès oyo ezali esengo na sepeli mingi. Tomoni kuna moi bamangomba mike comme kosalama bandeko moi débat moko tokoki koloba officialité mais ezolobama bamususu balobi balingi élection esalama kaka lelo bamususu balobi te nécessité ezali te bakosala yango mpe lobi yo en tant que candidat position na yo par rapport ya likambo wana ezali nini te pour na baensemble lokola boye ezalaka na procédure eza nde baninga mosusu barapele. Il faut que la mise en place ya bureau provisoire. Bakozwa le plus âgé na ba moins âgé mi balé, ba mongonde ba valider mandat, to élire bureau définitif pour congrès à la organe. Ba to belé ba éviter. Congrès otoye c'est l'organe suprême ya IDPS. Alors, ceux qui to élire bureau définitif le bureau définitif nde akoganze élection ya l'unique point à l'ordre du jour au ezali sous section ya papa nabiso le président Etienne Tshisekedi. Mais donc possibilité ya kosala ngo sous lelo ezalité. Ça va dépendre na ndenge tokoyoka na ba mécanisme ezali ebele. Likambo ya koyeba les plus âgés na les moins âgés ezali nango facile. Et kosala ma ko umela te. Validation mandat pe kozala nango rapide. Peut-être moi difficulté aux pour un bureau définitif. Mais ceux qui va élire bango to pesi bango moi temps concertation. To sungi bango pe na makanisi, to koko luka pe méthode à bien, to sala moi partir travail muke puis to zongi lobby po batba kendo pema parce que ça na ba délégué ba yaki banda tongo ba utaki intérieur et extérieur du pays. Donc il y a moyen méthodologie moko à bien makambo poussana. Donc on a lobby dans le lot to gobima awa. Ngana ndimite le eza biloko a lobby. Les amis lobby pour photo préparant bien, ils allaient exercer la démocratie. Il faut ça dans le calme sans agitation. Merci beaucoup. Merci Nico. Merci. Merci. Ah. Ça va. Bien pour le boulot. Ça va. C'était pour un bon jour. Bango le ressorto sola na mona si. Bango faut tout ça iloko mutu. Na la biso tala Je dirais que je n'ai pas personnellement connu le secrétaire général Jean-Marc Kabou. Mais à travers son discours d'aujourd'hui, il m'a surpris et il m'a épaté. Et je lui demanderai de continuer sur la même lancée. Et au président qui sera élu, de ne pas secouer Jean-Marc. Je l'ai dit comme ancien membre de l'UDPS, et il ne faut pas que Kabound soit bousculé. Merci, au dans la salle. Et comme je ne dois pas beaucoup parler, il y a d'autres qui vont me succéder. Le professeur Kalele a fait allusion à l'appellation combattant. Au sein de l'université de l'UDPS, Parti est d'Afghanistan, même la Syrie, la question en carte à l'UDPS, on a identifié Congolais. Le parti le mieux déplacé du monde,
musée de l'Afrique. Maïwa Boulumba. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.